Pour les mais oui. bien sûr. Bakoluka ba tirer, bakoluka ba salabo. Et ça normal. Bazo le lango mbongo et puis bazo profiter ba même ça image na. Mais ba même ça image na parce que o ya nzambe mutabe bisakango azate. O nzamba lobi eza bongo. Voilà. Et d'ailleurs pour cela o balobara n'importe quoi surtout au finga koloba soki lelo papa na bango akufi papa na bango azobebisa lingomba bako souffrir bako mono to kosala bango et boko sala biso nini. Boko sala biso nini. Biso to bangaka te. Biso to bangaka te. Tant que vous na bosolo, tant que vous avez likamuna mutute, na kobanga te, il n'y a aucune force qui passera au-dessus de moi. Non. Et d'ailleurs, Lion abotara nan. Lion kagat. Lion abotara grenouille. Abotara mboloko. Abotara lion. O wana boso banga lion. Nga siko naza descendance na non. Akobotara lion. Donc bokobanga sa mutute. Très bien. Nyo so eza ba menace moko oyo tozo seka. Ndorobangisa mutu lelo azate toyebi église toyebi lingomba et toyebi ndenge ni tokosala poto préserver loko eza cher pour battre la batata na biso biso bana tout ça na peine devoir wana parce que lelo ba papa bazali biso tozo landa bango sima tozali fidèle et tozali loyaux toko abandonner bango te c'est comme ça lion abotaka lion c'est bozo kanisa ke lion wana bino bozo banga boti ba mpuku État libre boko pakatamba. Les intimidations te. Et ça l'intimidation te nazali ko lobana bosolo pamba te soki oyoki biloko batu balobaka. Na banzo ko supporter te soki oza parent. Batu bazo luka liwa ya tata na yo. Bazo luka yo pe mwana okufa. Bazo finga bazo lobaka to ko sala bino mabe. Soko za préparer te mais okoki pe ko kima. Très bien. Okoki pe ko kima. Mais comme toyebi yango to banga eloko te. Alors, Ndeko Florimbenga,